Kaka soko moni na kati ya basoki na lobika nyonso mabe eza na bandambo ya bien na ba oyo bazo komaneti ya ndeko nanga awa ndeko OK soki azokoma ba filme na ye donc akoke nango na ba norme tellement que abandaki pe kokoma avant OK na batango wana to sepela pembeni ya major bisalidi OK obelaka mutu mabeti baye pa yamsi Voilà, on a souri baye. Baye pas yamsi. Yamsi. Yo vraiment bakuna. Na okaki ba lo baboite ma tala ye na makamno ya kati. Ko soka zo ya wazo ba makamsu ba faiblesse awa. Ah mais mango kuna. Ya solo siko nzoka nde yo soko za na conscience nini oza prudente ozo boma de musala nao. Kombo nanga na zuwa na pièce moko beta bomana banga kaka nzambe na Nanzala, OK. Nabanga nzambe nanzala. Et tout le monde est dans la yo. Na bi film mango. Mutu nyonso abanga kanzambe pe nanzala. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta Ophelina Vida na mitema na bango. Alors na boyeto ka kopesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Tuzana Ophelina Vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi pe déjà classe bandi da kotanga. Si te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso. Lobi biso pe bato tokoma pe bato. L'Ophelina Vida jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na ba partenaires oyo bakota la biso botika biso te obagisa biso te. Claire de la ligne mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivra na ndako ndenge pe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma tosuki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours kana besoin lisuni parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati nango toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na yo nanga toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbe kolia à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana Ophelina Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir Ophelina Vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Un grand merci à vous, très chers amis, très chers téléspectateurs. Merci pour la confiance et la fidélité. Restez connectés, branchés sur Kilelo. Faustin Ngoma, merci beaucoup pour la confiance et la fidélité. Très chers amis, très chers téléspectateurs, à la présentation c'est Yamsi Yambe, à la prise de vie c'est Dadju qui assume aussi avec ses collaborateurs à l'assistance. Un grand merci à Tadinga Lapa, Diemundirba, Pams, Samigra, Amba, je te salue aussi à Motemaya Dadju, je te salue. Voilà, je salue aussi Bianca, je te salue. Yves Luamba Bosso na politique, mon ami, je te salue. Très chers amis, très chers téléspectateurs, vous êtes tellement nombreux en train de nous regarder de partout. Là où vous êtes, je vous dis un grand merci parce que vous êtes tellement nombreux. J'ai dédié cette émission à famille Libota Mobimba Oye.
Pepa Tumba le beau place aux Aloba Oye, tonton, chouchou, la famille Libota. Je vous aime beaucoup. Je vous invite tous de liker, partager, commenter cette émission. Mais le salaire YouTube a considéré mission, c'est quand vous prenez nos émissions, vous regardez au moins la moitié de minutage. Ça dit sur ton côté émission il y a 20 minutes, vous êtes en 10 minutes, YouTube va payer sa valeur. Ton côté émission à 50 minutes, vous êtes en 25 minutes, YouTube va payer sa valeur. Ce qu'on va attendre Coco Matina Soukati, mais tu as là quand même attaque Katika ta émission et permettre bisoto soit considération et pas à monsieur Google. Merci beaucoup. Bon likera la vidéo, vous partagera aussi vos commentaires. Merci beaucoup à Madame Bellevie. Poutine de l'écriture que je l'appelle souvent une valeur ajoutée aussi à Papa Faustin Soukari Elombe. Groupe Simba Mobimba. Nazaki Nabino, Maman Xil Pechanga Mobutu. La ville est très calme. Je te salue. Je salue Bandokotou Bazaki Wana. Je vis la présence de maman Marina là-bas, de maman Annie Biasi, de maman Aziza. Bref, papa Alain Mabana, il y a Luca et papa Serge. Bref, équipe Mobimba, groupe Simba. Il y a Léa Ndaya. C'était quelque chose de bon. Voilà, on va souffler un peu. Toi qui es de côté à régie. Bah, pesa biso vidéo où il y a film na biso ya Vonette. Comme ça, on va revenir tout juste après pour continuer cette émission. J'ai dédié cette vidéo à Maman Edoxy. Pour rétablissement à toi aussi à Maman Emily Seti Mayinga moi Sinzambe Orphelina Vida la troisième Dodan route principale à Kissé sur avenue Kinzola. Vous entrez directement, vous demandez l'Orphelina Vida Tosunga Orphelin Tolé Sabango, ça sera quelque chose de bon. J'ai dédié aussi cette émission à Aurélie Mafouka, Bola Moleki Belé, Mafouka et Aurélie. J'ai dédié cette émission. Un grand merci à Maman Gisèle Nchoka, Maman Maureen aussi, à Maman la Don du Ciel, la Rose du Ciel, je te salue. Disons un grand merci à Yasmine. Voilà, aussi à sa maman, félicitations. Un grand merci à Yasmine Yambe Yalula, Yambe Ungomba Yalula. Merci beaucoup parce que vous avez belé Bolanda Bisso à l'heure actuelle. Disons un grand merci à tout parce qu'il bakwa Rolanda Bisso. Entre autres, Betty Bakwa Limbisa, Nkana Nyango Nango Yalo Sako, Maman Sylvine Joen Jolie, Ngamo. Mbote na bino bato bana mbandaka. To souffler vidéo comme ça, on va revenir tout juste après. Mbote na bandeko bana ba sankusu. Na bokungu inkela pe mbote na bino na bosanité na chuapa. Na kasai pe mbote na bino. Cette émission ko sepeli sabino makasi. Tokenda kuna, tozwa vidéo oyo. Comme ça on va revenir tout juste après pour continuer cette émission. Melki c'est parti. Bino moko pese respecter. Aza mwasi ya papa na bino, aza mama na bino. Tati na vu que ça la bonté. Naomi oza mwasi okubala ozananda kwa libala Naomi obota. Boko bota bino bale bo pasi. Ngala linga moi mwasi afinga moi cité. Na linga mwasi o afinga moi cité, na linga ngote. Ngala défendre ba valeur, na défendre ba anti valeur te. Okinga? So moni omikoka oza bien, nzamba sala o bien, o na défaut te Naomi. Faut comment y bisa nzambe merci. Pourquoi bana kochola batumsuba o bana ba défaut. Ba défaut na ya kati. Mutune moya mo. Siko on a défaut ya kati o mutu ko mona te. Pourquoi zo seka bato bana défaut libanda. Ba seka kayete yemo ndim da sala ke bato ba seka. Jour nga na vai na ya yé sa sa formation meka. Obimaka. Kuna seka to na sala. O tambola na ba mituka. O mata na ba mituka. Obimaka o sala ba sorti Naomi. Soko zongi ndako sain et sauf. Yebisa nzambe merci. Kochola abatuti. Ina mwana ya mwasi. Abetela nga un peu histoire mwana mwasi na makambo ba Naomi ba osala. Na meko swana ba Naomi ba manquer nga respect. Naomi akeli même au-delà pour yebisa nga ki na bota ate. Eza problème te. Ngam na bota ate, a finga pe moto a bota ate pona ko sa moto na pasti. Yelo wa bota kana e. Ya mona na kanga ya mona kolanga. Est-ce oyeba oza nani? Nazongi. Oza nani pona bana? Na tata mosi na bango. Alors oza tata na bango. Bon yo tata ya bana. Comment oza contre bana na yo? Non kuna sisi ngoloba to pesinga ko tata espace oyo ka. Bon loba kaka. Oyo bisinga mbama ke na contre bango. C'est que ma non son loba na sima eza so n'importe. Te loba kaka. Loba. Na sa so ngamba loba te pona de contre bango. C'est non. Loba nazo yo, loba na yo. Grand frère. Oh. O éduquer bano mabe.
Baby. Oui. Komera kutro lobaka bongo te. Et na lobi ya. Yo ebi pasa okufela mama. Bana ono bakufela mama. Bakufela mama elobi te ke fo bana na bakoma ba impoli parce que bango bakufela basa bato liboso te bana na bakufela mama. Donc tu me traites directement bazali ya. Bano baza na papa te ba na mama te bo ba orphelin ba tonde na kata ba orphelina. Baza ni na mama kulutu ni na mama leki ba ni na papa ni na mama ba vivre. Bolinga bo pesa bango couleur ne ke bana na ba ko simba bango te po mama ba kufa. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci pour la film qui toko ba biso Vonette. En tout cas, merci beaucoup pour n'andenge bo consommer Vonette, filmo Vonette et sali plaisir na papa Amos Mikite, Mikito plutôt, papa Amos Mikito Mobali, ya maman Mami Lokota. Depuis Londres, Manchester, je vous salue en tout cas. On a dédié nos vidéos. Aussi un grand merci à Ikonza de Basankusu, à Bokulaka, de Sako, Ilongabako, Langankaonga, Bololenkemi, Bokulaka. Je te salue. Depuis Paris, n'a pas si mboté. Aussi à Momo Enana, na Belgique. Moté Maya Papa Dutch. La personne qui mboté connaissez ga bozali na Belgique na bozali te joli Mouteba. Ah papa maman joli Mouteba, je te salue. Aussi un grand merci à Miss de Miss, je te salue. Ya Marie-Louise Bolumbu, Nyango Nangoya. Ya Mado Spaghetti, je te salue. Vidéo na c'est petit va te belé. Base ma famille libota na Londres, na bosani binoté. Commençant par la carte qui gagne maman Youyou, je te salue. Aussi à la maman chérie, à moi aussi, à maman José Lusalisou, na pesi binomboté. To bandi émission na biso. Voilà. Émission bandi. Permets-moi de parler avec mon invité. Lui il s'appelle Bongos Lokuli. Beaucoup la losako. Na vanda kanabino me mitema na ebite. Bo mitema poko eba nini kweza kaka nzambe motaebi. Boni santé. Nzakombazo batela na pesi pe bato bazo consommer biso pe to koti na ndako na bango sans autorisation. Nzambe pe a batela bino. Très bien. Parce que bozala kawana po ki tolo bakapo bino boye kaka nzambe abomba bino kumisi nzambe pona mukola lelo ileki nanga yamisi bokulaka vraiment nazana esengo po nazana bomoy. Très bien, c'est ça l'essentiel. Nazana esengo po ki nazana comédien ya Congo. OK. Nazana esengo po nazana étoile. Très bien. Soki bazo finga te nazana le côté. Et le côté. Na sepela kana bato bafinga kanga nzamba pambola bino po boza wana pona kofinga. Très bien. Merci. To solo mo ebele. Ya liboso to bandana no film y a écrit par Madame Belleville, Vonette. Un film qui fait pleurer, qui fait couler de larmes. Film on toujours extrait dans Wawa. Il y a Madame Belleville Moutakomaki. Au moins, un mot d'abord pour ça. Félicitations Ndekonanga Mwasi. Tellement que Azotombo la Bendele, il y a Congo. Nzamba pambola papa abotie parce que aboti quand même mono aza mayele. Très bien. Et ba mikolo ba tata ba maman bazoza pe éducation bazoza mayele à travers ba écriture nae nzamba pomba ye nzamba pambola ye soué na ngai ki ba baxele ba mbule belé parce que lelo soki pe bazolo bela ba fille ba film nigérien Nigeria pardon biso pas pourquoi pas balobeli pe bande bonanga ya basi ko bazo sala pe musala malamu tellement que musala eza malamu photo lobelango. Très bien. Ce qui apprécié bolamu pe kolanda yo. Très bien. Akomaka bien vraiment ndeko nanga mwasi wana akomaka bien et histoire wana eza vraiment éducatif et puis côté si vraiment bato na kati ya ba nini. En tout cas, bravo vraiment. Bravo Madame Belleville. Na ba interprète oyo ba rendre quand même histoire wana visible, lumière. Voilà. Nzamba bomba bino, na musabo sa malamu et na bon
Écriture et comélie. Et comélie à Kitoko. C'est ça, merci. Voilà, c'est Vonette qui, M. Bongo, se mettait de commentaires là-dessous. On va parler de Vonette, on va parler de théâtre, on va parler de la culture congolaise en général. J'ai dit bien, on va parler de la culture congolaise en général. Papa Bongos. Oui, papa Yams. Dans mon activité, on a un mariage à décor. Vous avez une invitation. Il y a une équipe à Simba qui parce que mon activité, on a un mariage à l'Ekinayo. Nazaraki. Et les Guinéens Kitoko makasi. Nzamba pambola les a facilité. Liba les a lipamboli. Ok. Aza honoré. Asangisi ba mikolo. Ok. Asale loko nzamba sepeli, baboti ba sepeli. Et puis l'état est sepeli. Très bien. En tout cas nzamba pambola décor. Tozaki vraiment na esengo. En tout cas ezalaki vraiment bien. Mukolo nyonso azalaki wana po azamona malamu. Ok. Aza na éducation ya bien, ayokaka bakolo bien. Soki olobi ke décor a manqué yo, loba yo nde o manqué ya ebisi yo vérité. Mais pona a manqué yo te. La passe. Ba fruit ne ya mien ya bien, ya kokola zinga na ba mikolo. Yango nde bimisaki vraiment fête na ye bien. To boite que toza sainte. Mutazala ka 50 ans. Mais o eza l'essentiel ya bien de tozolo bela. En tout cas ezaki vraiment kitoko. Ah, vous mettez dans le groupe Simba? Ah oui, oui. On met dans le groupe Simba. Alors, ça fait 3 ans? Ce qui n'a pas sanité, tellement peu n'a comme Mukolo. C'est comme 5 ans, c'est 6 ans. C'est 6 ans, c'est 4 ans. Mais ça, l'équinanga. Ok. Parce que pour comme dans le groupe Simba, à Bengakanga, Kulutu, naza leki ya naza camarade ya mwana ya Kabundu Alisa. Ok. Wana zaki abenga liboso za na matete par après ko bisanga li susutena na matadi na zoya et par après ko bengana le kitango aye na ebisie soko koti Simba ko landelo mbe na makolote landelo mbe na mutu malamu ke aye na plaire moko ke un grand affaire dans un petit corps. Très bien. C'est décor. Décor Ilonga. En tout cas, félicitations. Alongi. Nzamba pambola libala na ye. En tout cas, a bombayo obimisa ba fruit ya bien parce que okanga mina nzete aux étapes oyo zobimisa bambuma malamu. Très bien. C'est ça. Voilà. Avant tout bandali solo, na biso to bando solo là. Tout ça que mission mongo récemment. Bato babengaki. Bato babengi par conséquent lelo na rocha numéro na la télévision. Avant tout bande émission. Oza tendance été. Oza ta famille libotate. Oza pa ba kokuté. Yango on a dit. OK. Oza mutu ya mutu te. Na mutuka ya nzambe. Mutuka ya nzambe. Très bien. On va commencer cette émission avec cette allure. Bongos, il nous dit que Aza Abakou côté, Aza pe famille libota ti. Mais ngai na yo toza famille libota parce que toza bandeko. Toza famille, toza libota. Ah, toza en tout cas libota. On va commencer cette émission. Théâtre lelo et pas na yo zo on a estime ni. Lelo théâtre, ozo mona ngone ni. Tellement eza musala kwa misala bato nyonso ezopesa vie na bato. OK. Gouvernement na biso kaka etia moyen parce que bato maele baali et puis ba grand comédien basali. Très bien. Eza musala lokola musala nyonso gouvernement bako kokotisa ngo pe parce que zo défendre la culture ya mboka. Très bien. Donc c'est bien. Et ça musala vraiment le quoi musala nyonso. Théâtre ça musala le quoi musala nyonso. Théâtre il y a 2011, 2012, 2015. Na théâtre il y a 2023. Vous préférez théâtre 2000 combien? 2009. Na 2023.
Vous préférez théâtre ou what? Il y a avant. Pourquoi vous préférez avant? Il y a avant. Là, parce que vous avez ça la massivité. Il y a avant, on a compétition avec ma case. Et tout le monde a fait un très bien. Tout le monde a travaillé. Tout le monde a une concurrence loyale. Ok. Au sentir que les comédiens ont joué, monter était à ça l'effort, ou bien peut-être une prise de vitesse, on a quand même de l'énergie. Ok. Tout le monde a joué. Mais tout les lots, tout comme ça, il a. Tout le norme comme il faut. Okay. Mais il faut que ce que moni na kati ya basoki na lobika nyonso mabe eza na bandambo ya bien na ba oyo bazo komaneti ya ndeko nanga awa ndeko. OK. Soki azo koma ba filme na ye. Ba filme na ye. Donc akoke na ngona ba norme tellement que abandaki pe kokoma avant. OK. Na batango wana to sepela pembeni ya Major Bisalit. OK. Azaki vraiment kokoma kala. Et jusqu'à maintenant, l'Irwana a Zokoma. Et les comédiens sont ça comme il faut et pas belle vie, la texte à Ochayote. Et là, on a préféré à Kaipanaye, Yangoana. Il faut convaincre. Aux Olanda, ils ont la paix prêtée. Car là, tous qui avant Matana scène, tous répété. Il faut casting et salama. Casting et salama. Aux Olanda. Mais les lots, to vivre na mawabo ndiko azwa moyen de vivre. C'est ça. Et puis na kati ya moyen de vivre ngo ya lokola toza ba éducateur, toza ba enseignant. Il fallait quand même to la kisabisa ile ya malamu to yesusu ko panza to kaka sangwa bata théâtre comme lelo mabe zongi boye leki boye. Zongi boye ba kende kina poto basala ki boye bazomba kina kisasa basala ki boye ba fingaki. Très bien. Lelo e komi ko attrister mitema ya ba fan eza lokola Saint-Esprit. Là, c'est mon livre, il y a maquillé les athées. Et ça, œuvre d'esprit. Très bien. Et ça, il y a transparence, amour. Ok. C'est ça. Naïba, moi, question, qui n'a pas question, on a déjà un film combien Madame Belleville a commis tant au beau pas major, tant au beau tourné par major. J'ai habité dans la appelé 2 ou 3 fois. Na joué à pièce moko, na habité sur les aïeux, mutakomaki, mais na banomo na kaye. Na major na tourna on a guest house na zaki papa ya pauvre Diana mobali nani modero na pasteur de la foi. OK. Mususu na bosanya. On s'est rappelé quand même que Belleville a commencé un film déjà avant. Donc elle a la possibilité à ramener écriture wana jusqu'à nos jours pour que sa valeur na théâtre. Mais tant qu'on peut-être que mes amis nous tournons ici s'il vous plaît. Quand peut-être on s'est dit entre nous que Belleville a peut-être un monopole d'écriture lélo. Au lobby le Romoua sur le lobby que différence exacte parce que na calmement ma finga ezalaki concurrence ezalaki loyale mais lélo ma finga ezali par rapport à kale ezalaki té. Mais les concurrence, ils appellent vraiment les sous-soutés ma finga et ils ont dominé. Où ça la légion nani? J'espère qu'on a lobby clair. On comprend. Na comprendre on a dit où ça tant lobby ma finga et l'équipe. Na milieu ba comédien où ça la légion nani? Ba comédien beaucoup melo bateau il fallait bozo sangisa non. Bozo sangisa bateau. Au comment on Lelo naloba par exemple. OK. Famille Libota. Si la zosala nani Belleville zosala musala na ye. Azo défendre culture amboka. Yamboka. Si la zosala musala na ye azo défendre culture amboka. Dina na zosala musala na ye azo défendre culture amboka. Nazo tanga ba sœur oyo na Olanda bango. To landi sœur Karine Pala. Karine Pala wenge ndenge moko. Ndenge moko. Mimi Kabeya. Mimi Kabeya ndenge moko mais siko eloko nakoma mona ekomi ya bakan. OK. Soki moto akoma pièce ayebi ke moto il fallait y jouer mais lokola c'est pas un tel moyen ya kosala wate
wana yo sala banani basala bongo te na lobi na nga te mais faut ngabe na on peso ka jeto solo la peso PG na lobi encore en général OK comme soko ni mobenda mutu na rôle donc on a remarqué yango wana soki mutu as komi un tel et komi un tel OK lelo e komi eza isusu te komi lokola tolongwe na musique ndenge zaki jibe na wera ba kofi likolo vampire banini lelo ekomi na théâtre ba structure wana ekomi ya ba polémique ba porte parole na bango banani na bango lelo na théâtre ekomi bongo même temps message na biso na ba musicien et la ndenge ya différent siko biso tokomo copier ba musicien tokomo zo bizarre na bango tokoti yango na théâtre très bien nde biloko nga na remarquer quand même que toza bato moko o lelo ke soki tokutani toza na ba barrière te mais ba barrière ekomi ozoka basila o poison o kuna akotisaki bone na miniature bazofinga entel siko biloko yango nde ekoma kosala vraiment bien te sai neti ekitisa théâtre OK biloko nga nasali ya lizo yango OK eloko osali ya lizo yango wana. Ça fait un bout de temps aux agis sur la scène. Parce que tu es na scène parce que aux agis na ba programme à prière parce que vous avez quand même évangéliste dans la il y a ensemble à Mounen et papa na psoka bunduale ça centre de réveil spirituel. Na pasi papa ka bunduale ça na maman Angèle na bande ko nyonso oyo bana wale ça bana nzambe nyonso. Mbote nzamba pamala bino. C'est fait que aux agis vraiment sur la scène. Après, aux zongi, parce que l'activité c'est presque à la fin ici. Il faut zongi la scène pour aucun des biens. Depuis aux zongi na scène, déjà aujourd'hui appelle il y a bande ko ba benga bongo si fona cha on a film. Les problèmes alina loba lelo bien. Très bien. Kombo nanga na joie na pièce moko beta boma na banga kaka nzambe na nzala. OK. Na banga nzambe na nzala. Et tout le monde est dans la yo. Na bi film ngo. Mutu nyonso abanga kanzambe pe na nzala. Nazo inspiration wana et pas mutu aliboma. Na kuti kaka bote parce que comédien za observateur. Très bien. Na iko sala ngona lobi. Lelo soki na moni yams na likambo amabe na koyebisa ye ata nazo lia epa na ye. Nazo la lepa na ye pona kosunga ye lobi pona la lepa na ye. Il faut ça makambo malamu na yebisi vérité moi na ko sala pièce na jouaka na kombo ya beta boma na banga nzambe na nzala des fois pas na ngezani soki osali mabe to vandi na yo yams olobi mabe ya intel ngana kusepela na ngote so na yebisi yo nde na alaka mingi na batuke des fois mususu ezake koloba te ke bongosi azalaka na scène te peut-être yaika. Oui, bien sûr, nazaki na makambo ya nzambe. Rien makambo ya nzambe. Oui, oui. Mais ko jouer na yebite. Soki na yebi o jouer te, yondo yebi. Oza bon acteur, yango na lobi. Soki nazo ba pelite par rapport ya ba makambo na bino mingi awa na ba comédie comme ya ba ka. Siko ngana la adorateur te. Nga adoraka Jésus Christ. Ngana koya okumisaka mutu te. Na koya oloba mabe pona mutu te pona zwa rôle. Soki na mérité koya ko jouer pa na yo na ye na jouer sili akei. Soki critique ya musale ezali na critiquer ezali nini esili. Mais na koya pa na yo te na loba mabe ya muninga pona zwa rôle ou bien na fando pinga. Ou bien lokola yo za initiateur ye loko wana oyo sangisi bato. Soki mutu moko aza parmi bato lokola nga asali mabe na ko préférer to benga ye to pese conseil ki osali mabe. Totonga pour la Bible ça va kotonga za koboma. Très bien, kotonga za koboma. Koboma muninga. Et ni fils que so muninga sali mabe sungaye. Nazana ba caractère moko trop mungala don trop sec. Trop mbeli. Soko zuzi na lobi boy. Bato musu ba koka bongo te. Ta musu soki présence na ngeza wana. Aolingate. C'est ça. Parce que là moko lobi kaka bato yo ko za la adorateur te. Pose un rôle les autres au kumisa moto intel ndeba comédie ba komi lelo yo o confirmer biso ke bato musu ba komo ba rôle parce que bazo ko adora ka baninga na bango pas un rôle il faut ya kolobela ka mutu mabeti baye pa yams bana nga soyi baye pa yams yams yo vraiment bakuna na okaki ba oloba boite tala ye na makamno ya kate
soka zo ya wazo zo ba makamusu ba faiblesse awa awo me mango kuna ya solo sikonzoka nde yo soko za na conscience nini oza prudente ozo boma de ya musala nao parce que le ya ba fanatique na yo balingaka pe muto ya fingaki yo oyo baye ko ebisa yo wana yo boyi yakoma mais nzoka nde ye pe aza parmi bato oyo pe bazotia misisa na bango bazotia na musala na nga ba ometia ba main forte na bango. C'est ça. Vous comprenez? Un bon artiste a une barrière, a une ranking. Et le barrière est continue. Barrière comme dans le théâtre. Les fêtes comme ça sont à couffer de bobimisi ba moyen. Mais tant que baza vivant, vous reconnaître que baza ba artiste. Au comme ko na tout dans ba comédie belé sur total o bazala na groupe ya Mundweri. Bavie Gaou, Katanfuka, comédien minene belé, métro, donc belé, bango bazwa katemelelo ezaka na même bilongi na ba groupe na bino ya ba nini kaka même bilongi. Ozolanda soki tozwi lelo na lingolo balika mo ba groupe wana modo tsa mo réserve na ba groupe na bino ya ba lingolo ba nini ya biso ya bino ya ba théâtre. OK. Biso to ba théâtre de biso to ba journaliste. Il y a bien ba journaliste. Voilà. On a pas exemple pas. OK, très bien, il y a ba journaliste. Bien. Et pas bien ba journaliste. Mais tellement que ce qui to lobi lelo ndenge to finga ka président Fati. Alors bazala bon, soka yo ika peuple ya finga abengani na mboka. Auza mkonja banani. Olgo banini pa wana mutu aza chef bafinga kaikaka batonga kaikaka na kopesa conseil na bandeko nyonso oyo touti koloba bakombo na bango par rapport à mosala théâtre baosala bapesaka matoi na koyoka mabe te Dina na la douce Mimi Kabeya madame Belvi madame Wenge ndeko Sila OK na madame Yassisi oui nyonso wana ne fiske basala mosala comme lelo bao défendre bazui relève. OK. Il y a bakulutu o bazalaki liboso o balekaki lelo bango baye bazui relève lelo komba eza na kati internet bandeko wana bazosala musala bango kitoko. Très bien. Mais conseil on a opesa en général batala pe misu musika. Bamona pe lobi bamona o ezo ya kuna. Après vie oyo. Vie musu eza. Eza na vie éternelle. OK. Tout ça parce que musala tout ça eza œuvre d'esprit. Na pesi bino don ana les bons dieux. Dans l'essence. Très bien. Voilà. Token malé na zone de turbulence. Ya bongo salobe lo rumowa lobi lo rumowa we touti motema muangai. Ba comédien pour ba zo ba rôle, il faut ba kende ko bondela ka batu. Kolobaka mabe ya batu. Kolobaka mabe ya baninga. Ozalaki kotoyo bayebi so babi soki film o eyende bakobenga yo siliki omoni yango mabe olongo oke na ngambo ya vita okomi kota vita kuna oliozela kaka rôle okomi oloba siko mabe ayimana place outaki tango obanda mabe ayimana allez président ya vita pe na pesi mbote pa ya général tango fort aza ancien président na opesa ba exemple na pesi mbote pa président tango fort ye wana tanga koyamba sikoyo mutu oyo ya imana yambi abandi otonga sikoyo vidie chimanga epa ya président ya vita or otoki longwana oke na calme oke pe na calme osali musala na calme sans otonga yango nde eza valeur na dignité ya moto puis abengelaki ote kotonga ye abengaki yo mpo otonga te abengaki yo nde ozwi rôle mais eza na bato mosusu abengi yo ya mpo atonga bazali na théâtre sikoyo moi teke mpo na ngai abengaka molili abengaka lumière te parce que ntango ozo attriste deja mitema ya bato eza vraiment attriste mpe nzambe mpo nzambe amonanaka te tomonaka nzambe à travers bato mpo eza na bato ebele oyo nalingaka nzambe yo omonaka nzambe très bien lingana no moto oyo nzambe asali eza visible aimez-vous les uns les autres nde olobaki nalingi nzambe yo ozokumisa nalingi nzambe me moto ya nzambe moko azosufri kuna olingi ete yo olingi ete ozotongaka mpe moto ya nzambe ozosala no mpe réunion ka mpona moto ya nzambe wana akufa OK
Sans polémique. Sans polémique. Na tozo na makamwana sans polémique. Lelo yo tozana ba mama Milo. Lokolo groupe Simba. Ouais. On confirme biso que lelo bato balobi théâtre monopole ya théâtre zana maboko bana Simba. Ah oui. On confirme ngo? Oui. Que lelo yo oui. Simba na bana na bakoko bangonde. Si moi j'accepte que naza fruit ya Simba parce que moi c'est du bobo, c'est casse c'est lombé. Donc c'est normal, je refuse pas. Mais lelo yo soko lobi monopole ya théâtre zana maboko Simba. Bato bana raison? Ah oui. Oui. Bana raison, il y a le baquet, monopole na maboko Simba. Oui. Est-ce qu'il y a quand même l'unité na kata Simba bolingo vrai ça? Bah la qui sera biso bolingo. OK. Le problème est que to komi ko bima libanda ko envier. Et ko kenanga tenga na okeno malembe. Bah la qui sera biso bolingo. Bolingo, bah la qui sera no bolingo. Bah la qui sera biso bolingo. Ngana yebi na ba série moko. Soki ndeko moko azana feti ya mwasi anniversaire ndenge zaraka. Omona Simba mobimbe sopani. Bana mibali soki kote ya masanga ba kosomba, soki kote ya bato ba caméra ba kosimba. Soki kote ya ba boye ba kosa. So moni kota ko lamba omona bana basi. Je vécu ça na anniversaire ya Yokozuna na Eyala. Sur Chaba nazana anniversaire ya Yokozuna. C'est ça. Toyeba na bongo. Et puis ezala na ndeko moko na kostanga bakombo na bango na lakisaka. Pas de problème. Et si kanda ko moko bato bafanda ka baswana kaka ezande bolingo eza mwasi na mbali. Soko moni baswana ka mingi bolingo ndeza na kati. Bolingo na kati. Ndeko Leya na ndeko Nyota Shushuna. Bazaki na ranking moko bazua pe pièce moko ba oyoka na te mais omona ngote. OK. Que bana beba na mabe baswana wana sima caméra na vie privée na vie privée mais tant ba comme na scène président sali casting abi binomi balinde boko jouer ba bimisi les meilleurs. OK on ngai na ndeko linga na don Simba wana Simba kitoko oyo donc omona ke mututu azo bien se fort ne bastar et ko kwa wenge BCBG bon chic bon genre ba wibe ba bongosi ba kas ba Pelé. Ozomona? Très bien. Ozo sentir que mutu na mutu azaki ko bimisa oya et puis coach Faustin Soukari Souka ya yebaki mutu soka pesi ya bando ya na papier soka azo pesa ka côté azo seka déjà yebi place ayebi mutu na mutu place ni na ko bimira. OK. Ozo comprendre? Mais lelo bolingo ngo ndire bunga na mitema bato. Parce que bato bakoli mais kokola po ni bolingo ko makasu makasi. Sini saka na bakisi moi pilipili. Bakoli ezana bana nyoso to kobota bana me oboti mitema te mwana ana ndenge na ye exactement ba musu ba ko garder bolingo wana o papa kolisa kibiso ba musu pe ba ko ke na nzela na signe ya complexe ba envier makambo libanda ba komi ko boma bande ko na bango très bien dans l'essence mais lelo soki ba makambo komo bima lelo Simba bolingo ya te tout ça ceci cela ezana quelques personnes ba déplacer ba bimi libanda ndako ba zuma makambo libanda nde ba yena ngona ndako yango ezotumba ndako. C'est ça. Ndako etumbama kina ebisi yo papa bongo stika. Ka ndongo lobi ndako etumbama kina oki mutu pasi. Ndako eko tumbama na niveau ya bafinga papa. Baboma papa kufa. Est-ce que bolingo ezaka? Kokoma na niveau akoboma papa akufa. Quand je parle de papa, je mets à l'occurrence monsieur Faustin Soukari Elombe, ndaza papa ya Simba. Le coach, le maître. Soki bolingo ezali ya Nyota na Leya ba joueur scène moko me ba swana ki ba bundaki. Mais papa alobi binomi balende faut bo jouer. Papa alobi bongo. Lelo yo. Et puis siki esila wana te. Quand ndenge ya la ba serre na ba kola na ba beauté na bango. Tango wana ka ba fani. Exa mobali a craqué jouer ya Leya na Pelé ou bien na Kasi mo sina mobali ba pesi bino bolingo bo et puis ba série wana ba Nyota moi si moka ba ayela Leya na répétition na bureau OK ouais na Ethiopie il faut kaka abunda na Leya OK o mobali na benga ke mingi Leya bana mobali na ye OK en même temps na minute muke Leya ba uti ko discuter na Nyota ba beba ni totala boy to peki Cécile tango mwana monsana yo menacer
Léa nyota côté Léa babosani makambo yo ah non le linge sale c'est là en famille donc to bunda na nango nazala nango ti lelo tikala nga na mutu namona ka bango inutile ya kolobaka mabe. Vous maîtrisez bien l'histoire des Simba, j'ai remarqué. Vous maîtrisez vraiment bien l'histoire des Simba, groupe Simba parce que vous avez montré kala kuna hein. Oui. Vous avez montré kala. Mais si ko mutu na mu yeka ya curiosité na kota moi mutie na loba makambango. Ya bongos. Le roi aux moi maîtrise à Maramba Simba. Au beti pe lisola bolingo zaki makasi. Ya on a tout net on est bandeli. Tango yaki fête ya décor. Ezalaki collectif ya Simba. Tu zaki Simba moko nde phase invitation. Mutuna ka ya secret na ndenga mabete. Ah non, tellement collectif ezalaki bo bazwaki ya moko par rapport à ba responsabilité ba koma nango dans le sens bazalaki mais bayaki ezaki groupe Simba ndi balaki yango bango yoso bayaki OK o musu bakoza mais bato musu bazalaki te na ndako mususu ekozala ke baleki na ndako bana kati ya ndako ya papa bango yoso tous ba pese invitation ba pese no bana wana o musu akende abala o kuna koma na ye na voyage quelque part tant ba pese invitation o seka voyage pour aller na pese exemple tokenda ya o wana koma na responsabilité na ye ana mobali na ye ba ko pese invitation pa ya na mobali na ye très bien c'est ça donc so da moi si vous pese invitation pour yana mobali na ye so da mobali vous pese invitation yana moi si na yo il fallait na ba pese nga couple c'est ça mais na mona ine ra yakite mère yakite bongo soki mère yakite ndena kolobela on émission mais la mona kiti na mona kiti mais vous avez invitation à couple oui contre salamaki mais bata Simba nyonso ba yakite nazai ko contrôler te na mona ki kasa ebele bayaki ebele pena bayaki mais misusu bayakite na mona ya lula yaki ya batu nyonso bayaki papa toyeli kolobela fête na tuni mabe no ndozaka mangala mabe mabe no ndozaka mangala mabe to solo la yango na lobi to solo la ngana okila bakeso wa gadzabela gai ya bogo toza sente mutu azaka 50 mais ozolingo précipiter bande ko tuba ko yamba yete tokena makamu susu ozolingo précipiter makanisi nanga po alile nga lobi boye ya bongosi na biboye olobi awa Simba bolingo ezala ya kala na ya lelo ezali ya lule azalaki ya luka azalaki ya ale azalaki bongo azalaki dawenze nde ayaki te po akenda osomba bakete akenda ibandundu dawenze ya wenze ayaki te ayaki te mais azalaki na invitation ebongo Ntseka Ntseka na mona keke limwa biso akoma cameraman na ya tentse na mona ke ya bosala batate ya trapesa biso mukongo ma yaki te mais fruit ya Simba ngana yebi Ntseka na groupe Simba toke na babasi rapidement na mona ki madame Belvia yaki mamilo yaki ya le yanda ya zalaki mama ni biasi azalaki le ya kuto ayaka te me ayaki ya le ya kuto ayaka tala pena olikambo ayaka te maye Marina Laba azalaki Liza azalaki Ixil Pechanga pa ayaka vraiment ti ayaka nga mona ayaka Ixil ayaka azalaki Ixil pende ayaka ya Lule azalaki mama Aziza azalaki papa Faustin Sukari moko azalaki papa Bodo azalaki na baba sori misu bazangi oui papa Tito nde ayaki te papa Tito ayaki te ya Nimosi pa ayaki te Didier Basambo mo pa ayaki te ya papa Didier Basambo mo pa ayaki te na basi nani Mamo Seka yaki te Mamo Seka yaki te on dira zo pe contre anniversaire nezaki le Mamo Seka joyeux anniversaire mbotama erocho Mo Seka dango ya papa tout ça émission dans qui to kona vient nga botiko mwenga pardon oui Mamo Seka yaki te tozolo bela fête ou beto ye mbanga ya wana tokena to développer to bela makambo bato bazozela otanga pe baba so bayaki te bongo na problème na mutu ngai Kinshasa mobimba kombo a comédien na yebi na lobanaka na ye na koloba naza na barrière tenga ba otangi ba kombo te bosola te na lobby comédien nyonso na groupe Simba mobimba na groupe Simba ba fille bayaki te Simba bona lobana Mamo Seka ayaki te na basi Mamo Seka boya te ayaki te mwasi na ngayo
tozalaka so totelemi bato basepeli nga nde toa na problème moi si mosusu nani mosusu nani ser moko mpe lisusu boye nani po bato bayaki mama ni biasi ayaki Aziz ayaki Marina ayaki Liza ayaki mama Belvie ayaki bon siko nani mosusu mama Milo ayaki bon Makalunga ayaki te Makalunga azalaki na groupe Simba Makalunga azalaki nani oyo sero nani Wibe ayaki te po aza na poto Wibe ayaki te po aza na poto Nyota ayaki te po aza na poto nani Nyango ayaki te po aza na poto Muya ayaki te po aza na poto puis Meta ayaki te po aza na poto baze bele mususu aye na poto te kasi pa ayaki te po ana kasi ana poto kasi mususu aleki ayaki te po ana poto bo basi baza awa na kini ata moko ayaki bango Makalunga ayaki voilà bongo marraine nani marraine ezali Makalunga azalaki yali londi ayaki orepresente mutu bon toleka kaka vite fait tokota na masolo na biso mosusu yalula ya korepresente mutu ndenge ntange ye aza Simba mais Simba bayaka korepresente ntango babengisi bana Simba mutu mosusu ayaka korepresente mutu ke inde bato balobi ti ke yalula yaki orepresente mutu mpo mutu yango efaki aye azalaki te boye na vie koka je suis la vie koka fe bayelo koka bayelo koka ebiso kitoko bayelo kimia nde nini kimia kaka bayelo kimia kana bio te oyo tipo leki oyo amenashimo ve ayaki te susi na yo ezani ayaki te to avancer na biso masolo tinga nalobi kaka par rapport ya bolingo oyo olobaki bolingo wana au-delà ya makambo nyonso okotala bolingo te paleki na yo bien na feti wana nga nayaki mais nasisaki te ok parce que madame azalaki dérangé ok olandi par l'amour ya mosala na nga epuis aleki na nga d'accord madame arenvoye ayebi atindi nga alobi kende omonisa elongi na yo parce que eza leki na yo epuis oza quand même kulutu très bien soki omonisami te lelo baminiature comme lekwa peut-être ndeko sila azwaki tante aye te aza na poto te bongo sikoyo akoya ndenge te aza awa ayaka déjà yo nde ozaka koyeba nga nayebi te aya déjà azalaki na bapriere nayebi te aya déjà aza awa aya avant mariage nde eloko oyo bande koluka non tozo avance nga na koluka ngo nde nini ve yango nde olobi te nga lobi ka bandeko ebele ya basi bayaki te toke maleme na suka toke maleme na suka ya récemment ba vidéo moko avec émission mona salaki na yo osalaki émission mona na leki nanga mo peka ya presse on dirait zaki na plateau oui mais après émission on dirait natali ba commentaire bat ba fingi yo na madame bat ba bioza famille bota ozo finga bat ba fingi yo otala yango okango te za famille bota na ndenge ni ndenge olobaki na ba propos tenaki sila yokanga bien sila talanga boy mais ba bande ko nanga soki moko asali mabe na lobi oyo asali mabe oyo asali malamu na lobi azoli malamu na mutu te bon ngana koya na ndako ya Belvie na kolia te na kolia soki pe na kena ndako asila na kolia ngana sila toswana te towele loko te ngape na Belvie toswana te towele loko te to bana papa moko soki ba fi mutu na mutu soki bafingi papa pona ye ngana ko s'adresser na comment yo ndeko ba ofinga papa yo vandinye wana esili nana problème nete à part ka na lobeli papa ya botinga na ye OK esili nana problème te bon soki bafingi ngana madame po toze étoile olandi soki mutafingi yo diembela ka siksa kombo asila la munoko na yo po batia yo pe na miniature osila déjà balimo maka belé ça va bapesa nga role na ko jouer bakomona nga pe na sili nayebi ojouer te na sila kasi naleka kaka inaperci naleka nga na ndimi na nga kosila mais bapesa nga kasi bale na beta soki na kotia bite très bien. Voilà, il était de notre aujourd'hui, il s'appelle M. Bongos Lokouli. C'est avec lui que nous sommes en train de clôturer cette émission en bonté. Tout à l'heure, toi aussi, cette émission Awa. Papa Bongos, déjà, émission comme OK, Nasuka, tout ça, une de trentaine minutes, hein? Une de trentaine déjà, toi qui n'avait à la fin de notre émission. Les lots, il va récupérer Bongos dans le jeu d'acteur Neyakala. Au retour, le baté que, bon, peut-être que Sonia Robenganga,
ngana lancé appel et pas bana baleki nanga bandeko nanga ya basi otozala na bango na simba na bisa bango ke bon baleki nanga na zongeli théâtre moto amoni za na rôle abombelanga papa bongana no lancé bango appel direct wa musika ngana bango to ala kanda ko moko kwa ngo fingisa bango ke baza ba egoiste babenga ngate na babenga okay nazwa kaba tango musuba ko benga ngabo na ebisi bango na tante iko bateke bango ba benga ngate na jouer pas Belleville balebele na jouer pas Sila balebele na jouer pas ndeko nani ndeko dinana na jouer pas wenge na joie ndeko ba benga nga yana bato musupe ba benga nga na zui tante ezape yo zwinga ikutu defa na mikolo elegaki bato musuba benga ibenga inga mais nazwaki temps akokende te yo ekutani ke nazwi temps sikoyo lokola yo lokola ekutani ke nazwi temps epa na yo nde nakomi mutu na yo c'est ça bato balobi bongo te bato babi lokwa nasali no émission 2 fois successive soki okomi mutu na nga abo ayeba te ke na opreparaka mpe tambe na ozwaka o mpe te donc mpo nazwa o betu opreparaki 4-5 rendez-vous de amanke mais lelo ose présenté naza nango besoin te po bato bayebanga mpona koleka na émission nalobaka oyebisa Sila to Belleville botyanga na barole te ngai nasengaka role te naza comédien bango bayebi nga tokoli esika moko soki akomi piese ebi bongo si bongo bato bayebi te baobenga bongo ngai oyo bayebi babenga dikwani babengaka nga déjà eza na problème te elongoli ngai na bango bandeko te po ke nazozwe te tosasisisela toza ensemble ntango nga naza na problème Belleville akoya ntango nga na problème Sila akoya ndenge moko naza bien na bango tout toza famille naza na katikati eza lokola basalaka babiloko na bango nga nasepelaka po ke bandeko na nga bazosala mosala na bango bien baosala mwa baguerre na bango baodefendre mosala papa alakisi bango na mutu na barecherche na ye ndenge azokola na papa akolakisi o boye yo moko mpe mwana omultiplier c'est donc eza bien naza vraiment na esengo mutu oyo afingaka eza ndenge na ye tokolongola yango te ata na boyi lelo bafingi nga na madame na nga estce loboko na lokola elongwe bafingi nga na émission ya liboso na ye na biloko nyonso ya nzoto eloko nini etikali ntango bafingaki eza te très bien mais nasengi na bino bozalaka wana mpo tomultiplie effort ya kobanga nzambe et puis ya kozala pembeni na nzambe après vie oyo bandeko toza na vie éternelle todongola distraction ezointerpele bino teke boutaki matanga motu moko quelconque bozongi na ndako mpe bobongisa ndenge ya kovivre mpo lobi yo mpo kokufa bongisa lelo lobi mpo na nzambe lelo eza ya yo lobi eza ya nzambe bandeko biloko oyo ekotikala na yango mais lobi tokokota wapi esika yango ya baleki lelo toza na bino lelo ensemble nzambe apermettre biso tozala ntango tozomona mpe bandeko mosusu baosala mosala malamu tobetela bango maboko endireke bolingi bokitisa culture ya bakongolais na mafinga na bandeko bazalaka soki aza libanda ya mboka deja amoni akomi na liberté yebango akomi na liberté akomi na supériorité ye ifo bando finga aza na baloi te aza na bapara te ayebike moto akangi aza te mais le bon Dieu nde moto ayebi yo eza na bato mosusu bafingaka ye te ozofinga nzambe oyo azosalela aza wana mpona kobundela ye yo nde omoni eloko na kosenga na biso na bandeko ya baminiature tosambelaka mingi toboya masumu mpo tozala na longue vie yango moi na bagénération yango bo tozokufa ebele ebele avant l'âge à cause ya bamabe tozolona omoni yango jésus andimaki kokufela biso mpo ke lelo biso tozala na vie très bien botika makambo ya kofinga bandeko na bino ozofinga mpenza bongosi aza na mwasi na bana na ndako afandi po atala na televizio boye na mwasi na bana baofinga ye eske nzambe azosepela ubie satan moto azosepela ndeko ozotalika motu moko ana responsabilité moko boye bandeko ebele baolia peut-être baovivre na nsima na ye ozobandi kofinga ye eske oza envoye ya ndoki ubie ya nzambe bandeko nanga boza na mitema kofinga kaka bato bon ngai soko ofinga mpona ana eloko oyo ozomona ofinga mpona ana etoile très bien mpona abongosi aso nayaki bongosi te nde banya bafinga te exactement na abongosi finga na yo nzambe na ngai nde alimbisa yo mpo oza motu yebaka après vie oyo
Vie Moussous Ezali. Très bien, j'étais avec M. Bongos Lokouli, il était de notre aujourd'hui. On a essayé d'en parler, mettre carte sur table par rapport à Makambu Ebele, en tout cas, Tolobite, Tofingite, Totangipe Komba Moto Nandenge Amabete. Disons un grand merci à notre équipe technique qui était vraiment costaud aujourd'hui avec 3 caméramans successifs pour mettre carte sur table. M. Bongos, nous sommes arrivés à la fin. Dédicace au Gogo Sanabato tout. Et puis numéro de téléphone, parce que numéro de téléphone, ils ont C, ils ont numéro. Tout Tiango. Voilà, numéro ils ont C, ils ont numéro à M. Bongos. Message moi pour M. Bongos. Et puis, tous les gens pour tous ces missions. Message nanga, ils ont beau samiraka pour bomona kanga na za envie. Et nakati anda konanga nazala tranquille, na mwasi na bana nanga. Et puis Moussa nanga nazala toujours présent pour na sepekisa kabino. Bo ba encourager bato bozo ataya ko encourager biso ndenge to saela kabino musala botika ko décourager na ko finga ko diminuer wana kutu matoi na ngana pesa ngo na kunate tango bozo pesa nga bo finga ngana zo mata. Très bien. Nzamba zo batelanga lokola nazana bomoy nazo pesa nzambe merci. Na pesi dédicace na ngai na Jésus-Christ de Nazareth tombwama likolo ya milimo nyoso. Tombwama likolo ya biloko ya mokili. Tombwama likolo ya Congo, likolo ya Europe, Asie, mokili mobimba yo tikala nzambe. Ya mibale na pesi dédicace na basali ya nzambe. Évangéliste Claude Kabundu Alessa. Nazo pesa mbote et puis pasteur Mususu namona kapé na Paris papa nani balobaki bakangaki Papa Bostra. Papa Bostra nzakomba abomba yo na musala ozosala. Nazo sepena basali ya nzambe bazo sangana pasteur de la foi. Pasteur oyo nyonso azosala nzambe ya solo pasteur Solange na Allemagne de konanga baleki nanga Melissa et puis Mariette Yashu papa papa nangai mama Astrid mama Astrid yebisa papa le bana le ba bongo salobi aumela bande ko tout naza obligé otanga kombo na bino awa mais naza pas obligé parce que eza minute amo semi kito nzamba bomba yo apeso mikole belé mama bobi lokota na Manchester joli muteba. Voilà, on nous signale que nous allons vers la fin. Voilà, monsieur Bongos. Merci. Merci. En tout cas, Awane Sikato Silisi émission Nabiso. Bo s'abonner na Bongos Lokuli télévision. En tout cas, si vous s'abonner kuna sur côté vidéo, au Tindelinga, na ozango na ochango na communauté, na ko parrainer yango. Na ko parrainer yango et permettre bande ko nyonso bazo na possibilité à kotala yo. Awane Sikato to mele bino matondo pona mokolo ya lelo. Tokuta na bongo mbala ya sima pona émission ekoya soki nzambe azongi te liwa ekoya to milengele entre liwa na nzambe nani nda kozwa biso moto aliboso tokutani mbala ya sima. Au revoir, bye.